mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolona député ya mukolo mwalelo tokomi jeudi 29 juillet 2021. C'était hier que c'était prévu, il y a clôturé, va déposer la liste, il y a candidat na centrale électorale, ton Seni. Mettez ça quitter, Masolo, c'est dans cette émission. Encore une fois, bavire policière. Après Koboma, étudiant, il y a une kin où il y a un problème, makasi. Encore un policier, abomisiko adjudant nae, commandant nae, na commune ya Bandal, pour nani dossier kachine. Masolona député, Bajan et administration, il y a un secteur, il y a transport et voies de communication, Montécri, je vais vous lire la correspondance. Quelques officiers arrêtés, qu'on en a béni, quelques officiers militaires, qu'on en a béni, Bakangami, pour nani détournement. Il faut pas justifier l'utilisation de 37 millions de dollars américains. Masolo. Masolo, il y a évasion dans la prison à Bukavu. 18 prisonniers sur 19 Bakim. Une complicité ou c'est quoi? C'est dans cette émission. 7 civils tués mardi na Bulongo. Kuna pendant que Tozana Katia état de siège. Masolona député, augmentation il y a carburant na bakwen mususu il y a République démocratique du Congo. Masolo tokobeta yango wana un peu rapidement bande kolangai dans cette tranche mais toko zongela bino ndenge nini tokenda kisnel na ndenge na simanango tozaki koyamba bato na bureau. C'est ça aussi le travail d'un député. Mais avant cela, bande konangai nazo pesa bino programme, il y a obsèque, il y a Basile Lusanga que je vous ai annoncé, qui était décédé à Lubumbashi. Basile Lusanga sera inhumé c'est samedi. Bako kundaye na samedi oyo et kozala na Likasi. Je crois matang ezali organisé na Likasi na hôtel Dodo pour na bana Likasi bana Jadoville bao baebi Basile Lusanga matanga na ye eza organisé na Jadoville na hôtel Dodo et kuna soki nzamba sungi nous y serons soki nzamba sungi tokozala wana masolo et le programme au bozalaki kozela bana Zambie bana États-Unis d'Amérique tous les songe place bozali bao bazana kabinda. C'est le fils aîné de l'un des 13 parlementaires Lusanga Ngele qui s'est éteint. Basile Lusanga, c'est son fils aîné et aussi était comme son ami. Voilà, c'est ça, Basile Lusanga s'est éteint. Ezanzela ya batu nyonso. Nalobaka na batu lelo, tout ce que nous disons sur Basile, eza bolamu oyo asali la batu. Yango nalobaka na batu, oui, koswa neza malamu. Kofinga neza malamu. Mais il ne faut pas être à la comportement yabato. Il faut être à la accident de parcours. C'est-à-dire muto alamuka qui n'est pas de bonne humeur, incompréhension, nervosité, mais ce qui est commis référence à muto, ezako finga. Référence à muto, ezako soana, là ça devient grave. Voilà bande konangai, ezanzela, tosala kabolamu, ce qui mi kolonioso. Na mekaka kola kisabino obiso to salaka, c'est pour vous stimuler à faire quelque chose. C'est pour vous stimuler. Il y a koyeba que elengi vie les atangoza en interaction na batu mususu, pas seulement na ndenga mabe na malam. Chacun marquera son passage sur la terre des hommes. Nazo bandana dossier à bavire policière. Il y a peu d'étudiants manifestaki. C'est un policier qui a tiré sur un étudiant. Ou azala qui kosa la pratique naye. Likolo ya kashne. Abetie masasi. Wana kufi. Il y a eu ce qu'il y a eu. Mais et où mélité lobby dossier à kashne. Mususu bazo salaye remarque.
pona kolata kasne entre bango sikoyo. O alobi yo kopesanga ordre te ezande ngwana oyo azwi munduki a pointe mususu parce que basuka kana ko swana na munoko te oyo a pointaki a esquiver lisa seke ko zwa tata ya bato. Un adjudant qui était là sur la nuque et puis il est tombé à Koufi. On a maîtrisé le monsieur. Est-ce que wana Koufi a kozonga te? Les armes ne doivent pas être utilisées comme ça. C'est là que nous devons revenir sur le mode de recrutement. Il y a des policiers, il y a des militaires. On recrute qui et comment la personne est formée avant qu'elle va passer mon doute. Comment pona likambu ya koswana ya bino mibale masasi et koti na chambre et beti. Bakangi ya zakuna. C'est quand même dommage ce que nous sommes en train de vivre. Mais pendant ce temps, l'insécurité est aliouane. Bozo koka ko maîtriser yangote lobby koyiba ya batu ya bamoto boke bana basake. Boke bana basake. Muyibi et bandi et continuer et bandi déjà est recommencé. Ndenge bozaji komona batu na moto ba memani mibale. Bazaba miibi mususu azana sima wana musala na ye ayibi sak ye wana kei. Mais bande konabiso ba wewa. C'est vous aussi qui devrez vous organiser. Koyeba que eza musala na bino bazali ko ternir. Bo veye soki bazui mutu bo kei nenge bo encercler ka soki batuti ndeko na bino wana bo ke bo encercler bo kangi. Ça va vous aider. Sinon, vous allez la diaboliser, mais le comportement de notre police, bande konanga, est comme il commande de trop. Et comme il commande trop. Avant, c'était Baoudjana. Baoba beti na souciate wana, bazaba Baoudjana. Baba Oudjana, te. Qui est-ce qu'on recrute dans la police? Mon général Célestin Kanyama. Vous allez s'occuper de former des policiers. À quel niveau vous êtes avec cette police qui ne fait que commettre des bavures chaque jour? C'est quand même compliqué. Et na katiwana potozolobe la recrutement. C'est la même chose bande konanga. Na beni bakangi ba officier militaire. Ba officier militaire likambo salé mes amis. Il faut pas justifier parce que les ont inspection générale et FARDC, bazali ko enquêter sur mbongo. Oyo la sécurité bazali kozwa. Pour nous assurer la sécurité. On attendait ça. Et avec ça, les lots qui se fait, l'État débourse beaucoup d'argent pour la sécurité. Mais il y a seulement quelques individus officiers. Bazali ko se partager. Kotonga bandaku, ko somba mituka kafu, ko sala makambo ebele. Donc, bazakuna. La situation ne s'améliore pas. Bisso, nous soutenons les FARDC. Mais na kati na bango, problème il y a recrutement, il y a éducation, il y a formation. 37 millions de dollars à justifier. Oyo esalaki makelele. Eza 27 millions ya ba JP ya ba député. Mais il y a 4 personnes. Oyo bazali poursuivi pour 37 millions de dollars. Oyo batinda kana front. Est-ce que Batouana va kolinga ke bitumbe sila? Je dis non. Parce que ils ont business na bank. Yangona lobaka. Ndoki a Congolais à Congolais moko. Et ce gens-là, si c'est établi, parce que bazo jouir na présomption d'innocence. Si c'est établi que ezayang. Bazo akamasasi ba munitions, ba manduki. O batinda ke babengana ennemi bango bakabeli ennemi aboma ba elema na bango
boyoka degré ya kindoki. Parce que tant yo za commandant, oza lokola tata ya bana, wana eza bana na yo. Boni oko pesa munguna masasi na ba arme aboma bana oya yo. Eloko wana babenyango kindoki. Ça n'a pas d'autre nom. Parce que ndoki eza oyo abomaka bandeko na ye. Et batu ya modèle wana, nous avons fustigé l'implication de quelques acteurs politiques, hommes d'affaires. Mais il y a aussi l'armée. Batindi budget ya Congo parti ya munene et kendaka na makambo ya bitumba. C'est parce qu'on n'engage pas ce débat. Le secteur wana eza secteur sécuritaire, il faut qu'on bombe biloko mususu. Mais la bonne partie ya budget et kendaka kuna. Pendant que le peuple wana va souffrir pour la sociale. Mais ces gens-là s'organisent. Bitumbe si la te, bango va se retrouver. Ndaku osomba, mutu kozala kanango. Mbongo oyo zobomisa bato. Eza pona osala lisusu nini. Mukoloko kufa ba okunda yo na mbongo te. C'est quand même déplorable. Toyebite mboka oyo tokimela wapi finalement. Ceux qui se disent apolitiques, ermoko bazo yiba kolega na ba politiciens. Na kati ya ba classe politique, ba miyibi bazali, na armée, ba miyibi bazali, na église. Tala degré batu bazo swana pona ko désigner candidat. Tala degré batu bazo swana. Lelo 48 heures. Baba kiseli bango. Likolo ya koswana. Batata na biso molimo incapable de s'entendre. Incapable de s'entendre. Sur la désignation d'un candidat. Incapable. Et ce n'est pas la première expérience. Et comme habitude. Mais au commun un jour, ba politicien ba swanaka, ba politicien ba salaka boy, ba politicien ba ngoko kabola pouvoir. Mais yango wana ya muke. La Bible dit, celui qui est fidèle dans de petites choses, en sera dans de grandes. C'est compliqué. C'est déplorable. Ezo salamao. Tokotime la wapi. Lelo soti biso to salaka PMS. To la kisaka bino ba action to menaka. Soti toke na orphelinat to la kisibino. Tangu tozo yamba handicapé, nous menons les actions tozo la kisabino. Ezaka ko prêcher que si chacun faisait ça, toko changer image à Congo. Mais awa tokotime la wapi. Mais dans chaque règle, il y a toujours une exception. Mais Bisso, il y a un auteur qui a dit, celui qui veut merger doit faire la différence. Bisso a parmi les Congolais, la exception. Hier, j'ai reçu, il y a une maman, il y a Mukolo, et elle est à Londres. Oui, elle est en Angleterre, oui. Abenganga lobi nazana koko nanga ya 15 ans. Kombo na ege Dalia. Tangu na moni mwana wana la kisaki. En tout cas, ngape na sepeli. Na lobi mwana wana, ne faut pas souffrir. Atindi mbongo $185. Et j'ai invité la maman de l'enfant. Lelo kutu na sengi loko la maman wana sengaki. Na sengi ba memagedali. Je lui ai remis. Vous pouvez suivre. Et j'appelais cette maman-là par vidéo. Question de transparence. Tout Congolais n'est pas escroc. Tout Congolais a mouyibité. Tout Congolais a mouté maman bété. Ceux qui ont Congolais a mouté maman bété, mais c'est tant n'est pas sur la liste. Ceux qui ont Congolais a miyibi, mais c'est tant n'est pas sur la liste. Ceux qui ont Congolais qui détruisent leurs frères, mais c'est tant n'est pas sur la liste. S'il y a les Congolais sérieux, oyo, bazo sa l'effort pona ko tali sabatu que les Congolais sont capables de mieux faire. Mais c'est tamboé sur la liste. Suivez-moi ça. Ils apprennent moi na wana zala kamalam. Bino bokozwa kananga problème pona ni. Parce que relation ngana bino ils apprennent bana wana. Ceux qui nazo mona mwana wana akomi kozanga eloko amuke, mwana akomi ko souffrir, bino bozo sala makambo, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Tokani. OK.
Maman. Oui, papa. Yeye unauchi kopesa yeye wana bosolo. Merci. Bonjour, maman Gedalia. Bonjour, maman. Nazali koko ya Gedalia. Mpo nazali pe awa. Na koko na nga komi na 15 komi na Gedalia. Donc namonaka mwana wana esala nga motema mpasi. Nazala nga riche te. Nasalaka te. Naza mobange ya 70 ans. Naza mobange, naza jeune te. Mwa moke oyo leta biso bamibange bapesaka biso yango nabombaki moke vivre bien lokola bato nyonso moke obombi ozali te kembala moko pu okosisa na bakabelo na banini na non. Mwana wana avivre mpe lokola bana mosu nga awa ndenge nasutenaka Gedalia mpo nabotamaka bien kokoma na poto nakoma handicapé naza bibende presque na bagenou na loketo nakoma handicapé me nabotamaka handicapé te yango wana nkombo ya Yesu Kristu na bolingo ya Nzambe mama na soutenir koko na ngai Gedalia. Voilà. Et comme elle voulait, j'ai fait venir Gedalia. Mwana wana ndenge na conseiller maman na yeba ke kolote et loko moko te. Mais on s'est dit nous pouvons nous entraîner. Tata ya mwana abandona akata contact na maman na ye likolo ya mwana wana. Et je dois féliciter mes parents tout ba supporter ka infirmité ya bana ba. Je reviens parce que bon melaka koloba teke ndeko Eliezer okati biso fil d'idée te na kati fil d'idée te je continue. Nyonso tu wana za kotalisa à quel point ba congolais misusu ndenge okoyoka est-il possible okei na batu lokola bana na yo ba militaire wana yo armé monguna aboma bango. On en a connu comme ça. Aujourd'hui, ils sont poursuivis. 37 millions de dollars. Donc, aujourd'hui, 500 GP à député selon calcul, vous allez au sale. Au sale, on est sur l'union doublé comment 1000. Mais je crois 4 individus vont s'arranger. Et ils ont kindak. Ça vient. Parce que nous sommes à l'est, il y a eu évasion et abattu. Na prison ya Bukavu. Balobi moko kaka nde mtu atikalaki. Mais na kati wana bazali kolobela pona une complicité. Mais toboite. Toboite okoluka osunga bandeko na yo. Pona otimisa ba. Mais otimisi banani. Batu wana soki bazana boloko, il faut koyeba ne pourquoi bazana boloko. Moko okoyoake abomaka mutu boy. Moko asalaka boy. Mais basali nini? L'État a vu disposition. Mais kaka bino moko wana, vous faites la complicité. Bakimi baki. Je vais vous raconter une petite histoire. Oyo bokoti koyeba ya makambu ya prison. J'ai un ami lelo azo vivre na Lubumbashi kuna azaki évangéliste ya munene ya onction okutu soki akoti na balangue parlant langue yo moko koyoka bible kaka bo abandi kokende koteaka na baprison azoteya na prison un jour aye kokutana na mutu moko ntango bazosolola parce que ntango ozoteya bato fo oyeba mpe situation na ba sikoyo abandi ko échanger il faut ayeba mutu aza na problème ni a échanger na mutu mususu yango nalobaka na bato soki diable na amemi yo na mapekate amemi yo na ngomba mpo na talisa yo bomengo asendi yo gumbamela ye ekoboyi te koloba te kenga na sambela. L'ami échange avec quelqu'un, ce sont les expatriés azalaki soki camerounais soki mutu ya colonie o voilà bakangi ngai nous chez nous mpona kosala ba makambu ko multiplier ba dollars ezalaka problème te on achète un produit tout ça là mais ah moi je ne savais pas je fais alors wana sikoyo l'évangéliste abandi ko zala intéressé tout ça là kango je peux prendre 100 dollars je multiplie ça devient 300 dollars il y a un produit il y a le papier ça se fait et puis ils ont autorisation évangéliste abandi koyoka
voilà, ceux qui babimi singai, tu dois savoir que ceux qui ont fait l'effort na bimi, au moni quartier na bino wana ko somba quartier mo bimbazile. Évangéliste abosani côté ya akekuna. Je parle d'un ami, aya lobinanga. Kaka ndenge na lobaka na bino makambo ngai, comment moi je vois les choses. Je me trompe difficilement. Na lobina e papa e. Et si ka ozo kende wana kokwe. Non. Toi, je n'aime pas t'associer aux affaires. Yo ibaka affaire te. Na lobi ok. Akepande ko mususu. Ya komi mona na mapata. Asengi moi liberté. Na bato wana bazalaki mibali. E komi babimisi bango, bake kolia epa na bango, na poka azongisi bango bazongi na prison. A négocier ndengwa. Tangu baye zela tola kisayo. Apesi bango soki $100, basali soki abracadabra, babimiseli $300. Évangéliste abosani likambo akenda kosala. Basali pour la deuxième fois $500 et comme il a la mégal dit qu'elle est bas, oh bon monaki na my goal de rêve. Allez, ayena 500, ba mimiseli 1500. Moninga nanga wana komi kakabo. Na lobi papa, nzela oyo, moi je pressens que eloko ezamabe. Bato wana oyebite. L'État a condamné mutu pambate. OK. Oui, ezana ba innocent bazali. Ndeko nanga wana kende na église azalaki. Atali ba oni oso bazalaki na mbongo atali si ba ainsi de suite. Ba kongoli mbongo ceux qui combien? Ceux qui $50,000. Ceux qui combien? Zwa pesa mwana mobile wana. Wana ya koti na chambre ndenga azaki kokota zo sala biloko na ye. Akangi tala mupiko ya ba papier. Apesi kanga je dois rentrer en prison tozata parce que bandaki na ye wana te omoni ndenge tozosala ba $100 eza bien te il faut tosala ya ebele tango tokosala ya ebele yo pe okozwa mongo ebele yo kaka makambo nazoloba ce témoignage peut vous aider pona oyeba ndenge ba escrocaka po produit wana ozomona tango tozosala muke ezo ake kozwa soki 50,000 soki 60,000 ake apesi mwa mobile wana zwi mupiko wa papier atikeli je vais nakoya ko sokola yango lobi azongi prison. Le lendemain zeli mutu era yaka ayete 10h, 11h, 12h, 13h. Oh, ayete ndeni 15h akena prison. Atala azate. Oh moko wana akenda kikuna na hôpital ainsi de suite. OK. Akena hôpital azate. Et puis abandi koyoka alali alobi il y a pas de problème lobby. Bazeli lobby amoni batute. Aye kozwa likanisi ka fongola koliango batikela ki de toutes les façons makena ina mode. Afongola boy ba papier duplicateur ba kata na munene ya $100. Abandi kozwa libom. Abandi ko tambola moni clôture ya bato alobi te homme d'affaires o nde azu abombi bango pour que basaleleni. Akomi ndengwana. Ti boye nazoloba vi ya ndeko wana ibonga te. Eza pona nini? Quand vous allez en prison, eza malamu. Mais il faut eba mutonga zanani. Atikie oyo akendaki koteya koluka ko servi ko débat. Lokoso ezuye vi na ye ti lelo sa vie n'est pas stable. Ba oba ebi histoire wana bazoyo kanga. Voilà. C'est comme ça que tangu bo salikop bo kimi sibat na prison. Mais il faut eba ezalo kola nyoka okuti akangami otikie akozongela yo. L'insécurité à l'est du pays ezo utapambate. Nathalie Sabino qui a quelques tribus. Oh bazana même culture, même tribu okutango na Uganda, okutango na Congo, okutango na Rwanda, okutango na Congo. Lugira wana lugira balobaka. Munoko wana ezoloba makuna. Ezoloba na Uganda. Alors, quand on cherche ba rebelle, même ceux qui bolobi ke bakoya azande konayo bombiye, mais lobi akoswa kaka yo. Bana Bukavu boye ba ke bato wana bakim, mais bozala ka prida. Na lobelo ko mususute. Bande konanga. Mais entre-temps, bato bakufi kuna na Bulongo. 7 civils tués. Pendant que tozana ngonga ya état de siège, collègue Nanga, Paul Moyindo, a décrié. Suivez-moi ça. Vous auriez
c'était dans un endroit ou dans une forêt ou dans des champs éloignés, mais pas quand même à Boulongo, un centre, n'est-ce pas, très stratégique. Et donc nous condamnons cette négligence. Et c'est inacceptable que de tels actes soient encore visibles à plein état de siège. Voilà pourquoi j'interpelle le gouvernement militaire à mener des enquêtes, à investiguer pour comprendre qu'est-ce qui peut être à la base de cela et à sanctionner ce qui serait à la base, n'est-ce pas, de ces négligences qui viennent de coûter cher, n'est-ce pas, à notre population et qui va encore faire que beaucoup de populations puissent, n'est-ce pas, puissent devenir des déplacés. Et donc, l'état de siège, nous avons demandé à ce qu'il soit évalué parce qu'il y a bien sûr des militaires qui sont des officiers qui sont en train d'être arrêtés, mais l'état de siège a un objectif, celui d'assurer la protection de nos populations et d'imposer l'autorité de l'État. Et donc, avec de telles négligences, il faut quand même que tout cela soit corrigé et que les choses reviennent sur les rails. Nous condamnons cela et continuons à interpeller le bureau de l'Assemblée nationale pour qu'il convoque le plus tôt possible une évaluation telle que cela a été promis pour qu'on sache exactement pourquoi de tels actes doivent continuer à plein état de siège. Voilà. On a un collègue Nanga Paul Moindo qui demande l'évaluation à état de siège. Mais le Kongana Koloba Bande Konanga, il y a les choses qui se faisaient avant. Oyo koti kosa le matin pendant l'état de siège. Les a bien été. Bon, on y va place le gola beni. Le gola babutemu. Place au batu babomaka bomaka. Pourquoi on ne peut pas décider que Banda koyo anzinga zinga ezala occupé par les militaires? Au lieu de mettre ba militaire na katikati, Banda kukaka ya zinga zinga wa ezala occupé par le militaire armé. Ça va diminuer parce que même ceux qui m'ont abomi na katikati koloba bima akokutana na ba. Je ne suis pas militaire, je ne fais que réfléchir à haute voix. Masolo. Ça nous dérange. Ça nous dérange. Masolona de pité. Augmentation et à carburant dans quelques coins et à territoire. Toyika ministre à lobby wa matisi parce que carburant est maintien ainsi de suite. Monsieur le ministre, eza bien. Nous vous remercions pour Nayam. Le kolabino au VAK pour que bato ba koyate. Bato ngo wana bozo protéger ba koyakate, bazape ba congolais oyo bozo sali la passe. Mais je vais vous dire quelque chose. Parce que quand vous avez ba congolais boni, bazalaka ba patron ya biloko wana. Mais je vais vous dire quelque chose. Biloko na mboka na biso toyeba katango mataka. Jamais tomona bino que yangoyo ekitachi kuna to kitisabo eke bo assurer suivi. Ya liboso bo bandaki ya ba vivre et simbite pona ko kitisa ba prix. Wane simbite tozo bosana yango. Tozo bosana. Sikoya komata yango wana. Quelque part là, on n'aide pas ni les Congolais ni les chefs de l'État. C'est parce que les Congolais bango moko er moko baza distrait. Si on connaissait les droits na bino makamu susu bakokaki ko banda ko banga bino avant que ba poser na. Mais bino lokola botala ka kuna te. Bozo zela soki komi pa ba député ba salibo. Non mais il y a deux choses. Ba pesi 72 heures na ba opérateur économique ba kiti ça va vivre. Et kiti zéro. Et kiti. Mais carburant yango ne bani komat. Oui na Kinshasa na no matite. Mais ba communiquer. C'est quand même compliqué. Na ligne na lobela dossier ya Seni siko. Parce que nazo suki sawan. Mais avant na lobelango, je préfère vous parler de cette histoire parce que lobby ndenge na ebisa kibino na kendaki na SNEL na babaz nanga, j'ai même amené un autre collègue, un élu de Kamiji qui avait aussi un dossier qu'il fallait soumettre au DG. Nous sommes allés là-bas. Tu échanger na DG. Honorable.
Vraiment désolé, moi je suis entre le marteau et la corde. On est bousculé par-ci, par-là. Tout ça pour me donner l'électricité. C'est l'honorable Tibango. Comme ça. Il est élu des Kamiji. Pourquoi vous avez parlé de lui aussi? Oui. Alors, comme vous êtes entre plusieurs choses, et nous avons échangé avec le CP. Il a reçu les doléances de cette population et aussi de l'honorable. Je crois que l'honorable, vous allez changer juste les coordonnées avec lui, il pourra vous appeler pour peut-être insister sur le droit de sa présence. Alors, c'est ça, c'est cela. Si vous avez une chose à dire. En tout cas, je vous salue tous. Merci. Le CP m'a parlé de vos doléances. Il m'a dit que vous avez même constitué des dossiers. Alors nous allons nous organiser pour réorganiser une séance de réponse. Nous allons appeler des DDK et les directeurs régionaux concernés, particulièrement DKO, c'est bon? Oui, DKO. DKO, comme ça, nous allons faire des échanges avec eux. Et là où nous pouvons déjà trouver des solutions, nous allons déjà, avant de vous recevoir, répondre par des actes. Là où il faut des explications, quand vous viendrez, on va échanger. La prochaine fois, je crois qu'on aura plus de temps. Nous pourrons échanger. Merci. ndenge nayebisaki bino DG wana donc aza entre makambo ebele oyo aza nango même awa aseforce mpona bameme aya komona bino bakotikala basorganize batali oyo bopesi comme doléance ndenge auti koloba baye nango oyo bakobanda bokomona kaka misali ebandi mbala moko oyo bakoluka baexplike bato nde akobenga biso pour ke tosolo. Je pense que c'est tout. Nous pouvons aussi libérer la salle. Merci beaucoup, monsieur le DG. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Alors pour les coordonnées, vous pouvez peut-être nous donner vous faites un message immédiatement comme ça. Merci beaucoup. D'accord. J'étais en réunion avec un autre groupe. S'il y a un problème, vous appelez à tout. D'accord. Merci. On va combattre avec CMS. Je suis infection. Notable Lumbu eza esengo munene toyaki awa sur organisation ya honorable député national Eliezer Tambwe kolela ya bato parce que toza na courant te insécurité eza kote la biso yango ayaki kokutana na mokonzi a arraché rendez-vous na rendez-vous wana yango toyaki kokutana na DG ya SN pour que ba solution oyo toza na yango na kati ya basite na biso ezwa solution tosololi bien masolo eke kitoko lungu nyebele pa ya honorable et d'ici là bako inviter biso parfois même toko trouver déjà ba solution ebele o ekosalema déjà avant même toya tokutana lisusu ngai nazali notable ya quartier Mamobutu toyaki awa lokwa toza biso toya basa basoda na kati ya Kandinez na komina Ngaliema toza na courant te yango na toyaki pa mwana mboka Tambwe Eliezer toleleli ye mpona pasi ya courant amemi biso awa en tout cas mbala liboso kuta ata mibali na biso yango balandaka basinga nano bakoma na direction te nano mpe bamona ata mpe deja yango na misu te mais biso bamama toye lelo tomoni ye na misu arépondre biso mpe yango wana toza na esengo makasi Nzambe abatela ye abakisela ye lisusu ya ebele mpo ye azobundela population tomona biso toya bamikolo
tovota na mboka oyo nani tomona député oyo azosunga bato lokola ye ndenge azosunga te soki okei ayambi yo ayoki posa na yo ayoki kolela na yo antuka nani tomona yango te yango wana nasepeli mingi na ndenge ye amemi biso toyebi kaka ke tokozwa réponse moko ya kitoko na travers ye. Oui, pendant que bato baza distrait na makambo oyo politicien bazobwakela bango sans koyeba ke bazolekisela bango temps. Biso, nous sommes avec cette population-là. Tozalaki na Onatra, tolongwe kuna toke na Kisenso, lelo tozana SNEL. Tozalaki na OVD, tozalaki pas ministre ya ITPR pour na ba érosion na Lukunga. Donc nous sommes sur tous les fronts. Tozo bundela ba érosion, tozo bundela lotiliki, tozo bundela maille, pas seulement dans l'hémicycle parce que ce n'est pas tous les jours qu'il y a plénière. Mais population on a pas problème, les coloniaux sont s'est dit, nous avons posé à se lancer dans la polémique, discussion ezaya batu ya pamba, au bazo sala ba discussion na bango. Mais nous sommes à l'écoute de cette population là. To kitaka ba mama omoni ba bengisa kanga, ba lobaka makambu ya courant, yango na mema ki bango pas DG numéro 1 ya électricité. Omoni azalaki un peu occupé mais aye quand même pour répondre. C'est un peu ça. Bande ko mususu o tozana bango, to sito ya na bango. Papa uti koloba na kenda ti na quartier na bango doléance bapeselanga na bureau te bapeselanga nde kuna na quartier na prometaka bango que ngai na kocha courant te nga na kocha mai te mais na komema bino esika ya ba o bazana musala wana yango toyaki quel que soit le temps que ça nous a pris mais quand même bapesi ba doléance na bango tozozela parce que tokozonga lisusu mais lokola déjà lobi que en attendant ba répondre verbalement Misala Eko Band, dans quelques quartiers, Tozo Zela, et c'est notre souhait. Ce n'était pas ça, seulement ça hier. Notre journée était surchargée, Tozongi bureau. Parce que Naïf Sakabatu, ça ne sert à rien de venir à la maison. Hein? Nandaku quand même, on doit chercher à faire ce qui concerne la maison. Nous sommes sur Kabinda, croisement Kasavubu. Troisième parcelle, après la station Oizawan. Donc Kabinda, croisement Kasavubu. Troisième parcelle après la station qui est là. J'ai trouvé Batu, Batondi, Nengozomona Batouan, Batuna Batuna Badoléance. Mais Nakati Nabango, ils ont un groupe, il y a 29 agents qui ont été retraités. Il y a jet. Bande Kowana Batambola Tambola, Mendege Tozolo Baboui, Batambu Si Bango Kosamba, Basamba Mabe, Bako Kende Kuna 4 mois, Bako Kende Kuna 6 mois, Bako Kende Kuna. Misa Tunakati Nabango Bakufi. Bamususu bazali banda, bamususu bana bazotanga te, ainsi de suite. Na justice place bakendaki parce qu'ils estiment que c'est de manière cavalière qu'on les a mis en retraite, sans aucun document juridique. Et n'est tozolo baboy bazana cour de cassation bazozela, c'était prévu, bayeba sort na bango le 7 juillet, ti lelo, toza le 29, pas de suite. Soit qui bako sala quelque chose, dans ce sens-là, ça va nous permettre à honorer aussi l'image de la justice. Mais sinon, biso, les alakandenge bozomona badoléance. Je vais clôturer par le dossier de la CENI. Dossier à CENI, lobby, on a pu clôturer parce que c'était le 28. Le président de l'Assemblée nationale a accordé bango 48 heures, ceux qui bakoyoka. Église catholique bazoyo kanate, bandeko ya FCC balobi bango bako déposer liste ya ba candidat en attendant. Bandeko ya lamuka balobi que bazali ko fustiger. Lamuka o eza proche ya bien nga Martin parce que zami balé. Eza lamuka ya Moïse Katumbi Tchapo na Jean-Pierre Bemba, na lamuka ya Adolphe Muzito na Martin Fayulu Madidi. Alors, bandeko ya lamuka balobi que l'ambassadeur des États-Unis, il y a Grande-Bretagne, je crois il y a France, bah que ça la pression à 5 ans pour que va faire passer un candidat proche, il y a chef de l'État. Déplacez tous ça. FCC Balobi, il n'y a pas consensus, on ne va pas déposer. Église catholique, Bango Bazakuna, j'ai entendu pasteur Dodo Kamba, alobi que topé sa bango chance qui tokoyoka. Est-ce que bakoyoka na to éviter? Mais voici ce que dit la loi.
Soki boyokanité, biso assemblée toko tranché. Et là, on va encore crier, bakobana kofinga président de l'Assemblée nationale pour rien. C'est maintenant que batata na biso milimo, bokokaki koyoka. Et kozala malam. Mais côté à FCC, quand vous retardez, eza malam. Mais vous allez accepter aussi le glissement. Il ne faut pas d'un côté vous dites que on doit organiser les élections dans le délai, de l'autre côté, la mise en place de la CENI qui va permettre à ce que les élections soient organisées dans le délai, bolingi ko respecter yangote. Vous ne voulez pas. La responsabilité sera partagée. Et puis, le chef de l'État nous avait dit qu'il y aura élection en 2023. Ça, c'est lui. Le bureau de l'Assemblée vous a donné le temps et à harmoniser pour que le 28, boyena ba liste. Et comme FCC, comme il kopé ça va tous les sons. Bazo se référer que dossier à Malonda et la kindenge moko. Alors il faut que et ça les mandengwa. Mais moi je pense que si vous voulez que ça soit dans les polémiques comme ça, qui sera perdant, qui sera bénéficiaire? Celui qui sera bénéficiaire, c'est celui qui a le pouvoir. Parce que le glissement va le profiter, va le bénéficier. C'est lui qui va bénéficier du glissement. Mais il a manifesté la volonté. Mais nous attendons dans 48 heures ce qui va se passer. Mais il y a déjà un problème. Mais il faut que les Congolais comprennent. Bandeko ya lamuka ba obaza proche. Ya bien nga Martin. Balobi wana que l'ambassadeur bazo sa la pression. Mais Tongo midi poko. Il a été reçu par l'ambassadeur. Ainsi de suite. Toyeba, qu'est-ce que nous cherchons? En Afrique, nato komina niveau te ya kosala élection ya sans implication de la communauté internationale. Nato komina niveau wana. Nato komi yangote. Et place bozali boyebi. Mais le mal maintenant, c'est que quand la communauté internationale vous parle, allez, bazali ko s'ingérer. Mais quand tango lukaka assistance na makamususu, wana ingérence ezate. Eza quand même mabe. Eza quand même mabe. Bande konanga nazo sukisa wana pona lelo. Ndenge na ebisi bino chaque fois il faut tomitala kana kitala. Est-ce que tozaka na posa ya koswa na kolobaka lobaka ndenge tozoloba boye ou bien nous devons prêcher par l'exemple? Le pays nous appartient. Nous devons nous poser des questions sur ce que nous faisons de ces pays. C'est bien d'aller à l'église, mais après, quels sont les actes? Plus 243, 998, 311, 332. Tout le monde.